Merci Kabouya, merci Balandinho Social du Congo. Merci Nabino peuple congolais mobimba o bandeko ya diaspora bobenga kingai bandeko Allemagne, bandeko ya Portugal bokomela kingai merci Nabino pour ba conseil, pour ba encouragement o bopesa kibiso merci parce que musala o bobiso ba bino mbenga tondimi eza pona kobonda pona ekolo. Alors na lobisa kibino bandeko na ngai keno toza musala makasi biso ba chaîne ya Congo parce que ndenge na bisa kibino na sirlaka soulèvement populaire bandaki kaka likolo ya pétrole et essence. Alors biso a na kisasa ba stratégie déjà mise en cours pour na koluka ko telemisa peuple congolais, ko mema peuple congolais ay ba ko bima na kati ya bombu oyo botuza nango pendant plusieurs décennies. Ya ngwana bozo mona bande ko na ngai, tuza toujours na kati veille patriotique, tuza toujours na kati ya sensibilisation oyo tuza ko bengisa ba jeune. Bino oyo boyo ba jeune oyo bozana na kati ya pongi botelema bolamuka. Mboke zo kene mabe bazo kosa biso ke no bitumbe bandi na Bunagana bandi ko repousser ba Rwandais. Mais bande ko ya Bukavu ba benga bino ndeko Brino. Coup de chapeau na bino bande ko ya Kisasa. Na marche o bozo sala. Eza déjà synonyme, eza déjà elembo mo pepe ya sika o bo biso bilenga photo zwa. Ndeko marche wana eza te ke tozo tambola ngo pour la simple plaisir. Tozo tambola marche wana parce que tozo na besoin Bunagana ezala totalement libéré et puis bande ko na biso o bazola la belle étoile. O bazane sika kolala te bazonga na banda kuna bango ya ngwana bozo mona tozo continuer ko sensibiliser peuple congolais au moment où biso tozo sensibiliser bilenge poto telemisa batu batele mato ba ko bunda pour que to repousser ba Rwanda to bengana Félix na baninga na etu bande ko meso ba ko sala biso diabolisation na tuna kabino peuple congolais bisika nini o bobo mona ba koma ke no mabele oyo besa ba bino mibenga Congo eza ya biso banso Congo eza biso baso. Tant musa piment que ça na choc, nzoto mobimbesa kanini eza na problème. Lelo oyo so le kana kati ya Bunagana na kati ya Minembwe, na kati ya Masisi. Côté ya Fizi. Bande ko bino bobi ba réalité so le kapuna te. Biso to sana bande ko baza ba koto kuna tozo so bango à tout moment tozo so ba appel tozo so bango pendant un bon moment. Réalité ça na kati ya mboka na biso ça différent na o biso tozo vivre ana kisasa awa boy. Ya ngwana bande ko na ngai bande ko misu bino boza makasi pona ko décourager na bisaki bino awa boy eza musala o boy tozoke nango pas à pas parce que na kisasa awa boy eza na bato misusu bazo comprendre ça c'est un combat o biso to ko bundate même bande ko na biso misu na mona ki bazo finga biso bazo loba bobime mukia boy pona nini kisasa bato basa plus de 15 millions bobima mukia boy ya Bruno koko bande ko na ngai ay moment donné tous à la nanu série tant bozo condamné pendant makama misusu soki botali bilengo babima ki wana ba ko se sacrifier pour na mboka mo imakasi tolobi to kotambola jusqu'à ce que makambu o boy il faut to zola ngo get des causes de to solo ba awa boy mois prochain to kozala sunu na marche ya mbala o boy to zo bandango à partir ya Koidro tina palais du peuple. Mais avant de la marche, les élocos tous au bengango début à soulèvement populaire. Peuple congolais télémola takanda. Mais avant que ça la marche, il faut tout ça nous communiquer sur tout ça nous communiquer officiel. Voilà tout ce monde là. Salumumba, les amis de Bruno Mimbenga, Fondation Océan du Congo, il faut tout ça sa point de presse. Mais bande ko bazo linga bosunga bisote. Bozo kangama élection oyo bonazolo bango abo bolandaki na marche on ande tolobaki pas question élection ko sale maté si on pour que to resi makambo wana bande ko ngai il faut bo soutenir biso parce que ça likambo mabele mboka oyo boy élection ezali mboka oyo occupation ezali élection ezana te na place toza ba jeune tozo ebi keno awa bomboke eza kotambola mabe bisia obo makambo kotambola malamu te botala Félix lobe azalaki na Accra na Ghana lobe kuna kozana na Angola lobe do Félix s'en fout de la République mais biso o to ko telemisa ba jeune na balabala o to ko tambola pona ko luka changement ya mbongo la makambo na biso makambo mboka na biso bande ko baza makasi pona ko décourager
Tozo senga même que nous bande ko soutenir biso na 200, 300, 500 dollars. Pour toi intensifier série d'activités ya pression na balabala. Bande ko nyonso bakomi maboko makasi. Ceux qui sont les leaders politiques, ils bani na mboka, nde wana bolenge bo croire na biso. Menga na lobi que non, ezali ba leader politique mutu bakangi biso na mutambu oyo boy. Comment est-il possible biso tozo tambola pona ko senga libération ya Bunagana, pona ko yemba kana nzela ko tambola avec détermination, ba jeune bo telema, mboka eza occupé, soulèvement populaire, boya bo rejoindre na biso, mais ezali na ba groupe ya bato misusu, ba vandi na coin, bazo diaboliser batu. Bo kenete, ba Bruno Mimbenga, bazo lia mbonga ba diaspora, bande ko diaspora bino bo vandi na diaspora. Diaspora ni lingo obwe akoloba ke non Bruno totinda ki bino mbongo bolia ki yango parce que bozo mona musala biso tozo sala muke o bino bokangisaka o atindi moi 10 dollars o atindi moi 5000 francs o atindi moi 20 50 ya mwana bomonaka to s'organisaka ba journaliste wana tango pe bayaka bazonga ka makolo te to pesa bango transport to somba kamai pour que nous tota manzela nzela moi énergie nini bana on attend ba ko tindika loyembo bazanga te moi mai na loboko parce que ezali kamba mabelende toza ko bundela mais bande ko ba kotisi mutema mabe depuis to bandi makambo oya bitumba oyo boy na lobaka yango tant mutu azo se sacrifier bindeko oya ngama contribution yango oyo boy na lobaka yango makambo ya mboka ko sazarde te que non de ko tindi 20 dollars na e poto sensibiliser bilenge to sala ba banderole to sala ba kaliko to bengisa ba journaliste na lingaka te ke to kota na buzoba bozomo na biso to zo bunda na moyen de bord bande ko bazo zo makambu oyo boy na mutema bazana besoin ko soutenir bitumba parce que boy ba ngo pe to zo la limiter parce que ceux qui to za ki soutenir pas ba européen le lo oyo boy pression ba ba na biso ngako ma connotation mosus parce que toyebi que ceux qui bino boza pour ba français ba belge ba tuana union européenne ba ko tia ba mbongo na bango ba ko soutenir bino mais biso sikoyo boy bazo ba ko soutenir biso parce que tozo tambola toza ko coopérer na Russie bango bazo kanisa que non fédération ya Russie eza ko soutenir biso fédération ya Russie tinde toza ko tambola na batika même pas da bisa franc na bango ba non bande ko Bruno de Kosea le Josué Lumumba bo sensibiliser batu pona bituba obozo buda to sala kango kande bo mona biso to singa ka balisungi abande ko bo soutenir biso le kwa ndenge boza na besoin que non prochainement to étacifier sous activité na liboso à palais du peuple bande ko bazo ba que non va ko le kaboy il faut bosana no point de presse parce que bantu biso bazala ki surpris ba bosana ki makambo wana ndeko moko azana risha benga ki ngai alors binde ko Bruno il faut bosana no point de presse bon yebi sa peuple importance ya manifestation bo kita na palais du peuple bo cercle palais du peuple on bosa ko sa ba comédie na yebi sen ndeko biso to zana énergie to zana makasi to zana jeune to zana na makila na mai na nzoto point de presse on a oui to ko sa point de presse biso to zana ba chaîne na télévision te point de presse on a ko senga biso photo louer salle ko louer salle e ko senga biso mbongo ba journaliste wana ba ko ata ba ko relayer information e ko senga bango il faut moi coupon na bango mais siko biso siko boy tozo bundana na moyen de bord toza na ba makoki wana te soki bato ya mitema malamu bazali oke bako soutenir biso na bitumba oyo boy lokwa tozo kita liboso ya palais du peuple ya mbala oyo boy il faut ngwasuma ezala liboso ya palais du peuple mboso satire que non peuple déjà tomboki pas quelque chose ozonga simate il faut quelque chose mboso o lobaki que non ba député oh boza na kati ya makambo wana bobima na kati ya ba groupe armé il faut mboso ebisa biso pourquoi ti lelo oh boy ba député wana mboso atika ko ebisa biso te bozo mona pour un place ezali yango tozo senga na bilenge nyoso ya Congo boti ya quelque chose bande kuna biso ya diaspora bo sangisa makanisi botala mboka ndenge ezokende bayi politique ba ko beta masolo élection tandis que élection soki ba kena angola zo ebisa bino oyo boy ndelelo na moni wana bato aseni ba kotambola ka bandi déjà caravane ono na décembre awa boy bazo sala rolema bo mona ba comédie bato ba mema biso ba machine na repesa mité calendrier électoral et bani na luté mais bazo tambusaka batu ono seni élection bande kona ngai ba congolais ba congolaise ba mama na ngai diaspora ba papa na ngai mona na bino yeyo boboti biso poto bunda pour que non lobeza la malamu na mobanga na bino boza la malamu to batela bino mais lelo oyo boye bozo mona ke makambo oyo biso tozo linga mais tozo la limiter pambate tozali na batu oyo boye baza ko soutenir biso te
Tolobi faut ça point de presse. Tout ça la conférence de presse. To limbola, to talisa, na ba kongomani, allez, na date boy, na awa boy, ndento bandi ba série o boy, date boy, na palais du peuple. Mais nani ko bima mutu amutema malamu po azo biso ta cher que non na salle ya conférence, ngana zuka ka mbongo o bokolo salle. Po bo ça point de presse, message na bino lek. Nani ngoko se prononcer avant que biso to sa date ya manifestation de cette liboso à palais du peuple. Kende ko Bruno par exemple ngana zoti ndabino $400 esunga bino pour na bakaliko esunga bino na bakambone bo sala kawana pour que non bon mobiliser les sous ba jeune bon louer ba bis bon quitter na palais du peuple bon sala vraiment que non lokola mibali ndenge ba sala parce que ba papa na biso bokola kisa biso te ndenge auto ko sala to komi déjà mature to zo mona que non mboka ezo kende babe mboso zo contre la bamibi ya mboka. Assemblée nationale, eux qui temple la démocratie, eux qui sera OK, mamba lobela peuple, mabakei kuna bakomi kosala, makamuna bango bakomi kosala ba muziki na bango, nde bazoyi bambongo ya l'état. Bande komana ngai. Botika ko condamner biso. Soka za ke non te tolobaka non ah mama nani, tinda biso ta $10. Mama na ngai kuna na nini, botinda biso ma $20. Mama kuna nani boy, papa nani, équipe polate, bosunga biso, et que soki bosunga ki biso. Et à ce moment que non, bomona ki elo côté, là vous devrez dire quelque chose. Mais tant que besoin se sacrifier, besoin salango geste wana, voilà, ndeko Brino, mama Osea, on a tini obo, botele mabobunda parce qu'à venir en boka wana, ils ont dépendre na bino, biso papa na bino déjà to okene na kolala. Ah Jésus pousse na, siko bino bilenge bozo relève po bobunda. Na Afrique du Sud, na Soweto, banani babanda révolution. N'espèce la kaba gêne. Na Tunisie, banani babanda qui révolution, n'espèce la kaba gêne. Na Congo pendant biso to tel mi sa peuple muke mukwa mosu bokola la boy qui sasa mobimbeza paralysé. Mboka changement peut continuer kati ya mboka. Problème est que to za limité. Même ti bomona ki ba gêne na Burkina Faso. Ma ben na biso siko boy ba congolais za ke non bomona biso to so bimana bande komisho ba so ma non ba Bruno de bazana ba so lia ba so nini zamba za likolo à part bande ko bino soutenir ka ba combat oyo boy ba bis bolula ka biso banini toza na source mon côté oyo boy que to ke ne pas ya mutu bande ko bo soutenir ba activiste bo soutenir biso ba résistant na cadre de la résistance toza na besoin to organiser activité à boy rien du tout. Il faut peuple comme la dimension kozwa décision pour l'avenir na ye. Tant on a zo telema on a moi bozo mona ke moi zo bima mikolo boy na yindi na komisalité. Bato ba ko sekanga yo badinga na ngato ta ba classe. Ba Bruno peso zo lukani na moi makasi boy. Kene ko luka musala mais on a zo sala l'équipe même musala o bo so ngane ko sala futanga $100. Boko mona mama Osea atiki kisi na ye. Alobi po na mboka na kobima. Boko mona bana mike batelemi babino Bruno Mimbenga nde boyoka ki bangwana bazoloba. Bruno Mimbenga aza mutu oyo boy so to kanga mina ye to kozwa changement na sima na ye peuple congolais mobimba ekozala sauver. Bande konangai to tia loboko na libenga parce que message to so pesa mbala oyo boy. Palais du peuple na biso to sata ndenge zaki liboso to ye peuple akosenga to kene na palais du peuple to kene na palais du peuple ba leader politique congolais ba bité to kene na palais du peuple te pour na nini baliaki mbongo baliaki supu ya ngulu ekanga mafuta ngulu ekanga ibona monoko mais ne biso sikoyo boy bomoni to lobaki to so bana marche na Pascal tine échangeur est-ce que to komaki te kabuya to komaki yango siko to senga non mabende o ba cercle wana na palais du peuple il faut opikola ngo to kota na assemblée nationale na biso ba Daniel Safu nyonso peuple congolais il faut to kota na assemblée nationale tozwa mboso papa na chaka suki na ya yombo to tuna ye pourquoi tire le o boy bunaga na 130 jours yo solo banini mboso parce que biso to lingita to éparpiller ba force na biso parce que to bi que non siège à institution ezali palais du peuple et point être ce qui déjà to réussi ko kota na palais du peuple. Makambo changer. Yango na siko bozo mona bande ko na bazoko sa biso kaka Bruno nini boye tokotinda bande ko na biso tobi ke belé boza pe na poto boza na besoin pe bosunga mais tango toza na besoin ya likambu be toza na besoin eloko moko songo paka soko moni ko za nango te obiga ndeko na soutenir libino parce que tango pe sa biso ba promesse que non na kotinda et que biso to sa peut-être nini calcul que non ndenge za abu to za par exemple na 10 banderole ba ekiri oyo ekiri muchanga bana ekiri ya Kimbatseke bana ekiri oyo boy bana ekiri ya Njiri ndenge Lumumba yaki na bango soki combien wana boy mais ba misuba bazaki dessus pambate
moi motivation ezala qui vraiment makasi te yango to senga bino pardon pesa pardon au lieu bobetela biso bakuna bana wana parce que ça est comme si tozo racheter confiance ya bana wana tozo rassurer bango bobika ndeko Bruno tozo soutenir bino mais batu o pe bazo sala quelque chose bo continuer parce que combat o bo komi makasi décembre o bo nazo bisa bino titokota mars boko yoka changement na nzela ya ba activité o bo les résistants les trios Oseya Bruno Lumumba Bobo Kabuya toko ningisa kisasa batu bakomi kobanga bakomi koloba Bruno nini boy Lumumba Oseya bango bazala misatu tozaka ka biso misatu te bitumba oyo boto bandaki na bandeko ebele bandeko misu balanda kanyaka ya mbongo bakenda kolia mbongo ya Chilombo ngana loba na kolia mbongo ya Chilombo te tant que mboka na ngana no eza na kati occupation tana kwa kolia mbongo ya Chilombo eza comme si mbongo ya corruption bomona bandeko to bandaka na wana bitumba ya resistance bakima batikaka biso misatu ti lelo oyo boy bino bato arisi bato barisi te biso to bato barisi te biso to bato bakongo biso to bato ya Congo to bunda pona Congo to bunda pona arisi te yango na sengi lisusu botala niveau ya makambo nde ezoleka papa na ngai soki papa soki pe kulutu na ngai Mobutu Nzanga bino bondimi bozwa bembe ya Mobutu Sekula Bema boye kopesa ngo pa traître Tshisekedi aka na kopesa ngo pa Paul Kagame mais boye bango ebembe ya Mobutu ekoya te lokola bana ya Lumumba bayaki mbongo ya Tshisekedi bandimi kozwa lino ya kopale oyo ya Lumumba yeyi bino pe bana Mobutu bolingi bozwe bembe wana o Paul Kagame aimilie yango bandeko na ngai ya Bangala bandeko na ngai Equateur totelema toki kondima te ke ebembe ya Mobutu eya ezala imilie epai ya Kagame parce que tomonaki Denise Nyakeru akendaki na Gbadolite kokenda okuta na mama Bobila da Mobutu abundi bitumba owa na Congo Mobutu azalaki unificateur Mobutu alobaki Congolais nyonso ala nzala me azala na kimia ekolobo moko tatabo moko melelo oyo boy botala Tshisekedi traître rwandais alingi akena kozwa ebembe ya Mobutu nango abwe po ba rwandais basabote yango bandeko na ngai eloko wana kosimba te nazoloba etake moko ya bana Equateur eloko wana kosimba te parce que Mobutu po aya abwe ezosenga gouvernement légitime ezatake gouvernement ya bamiyibi oyo ya Félix ake kozwa pouvoir pour le pouvoir oyo boye ba rwandais basimbisi kaka pouvoir et andima lelo akana ko négocier ebembe ya Mobutu et ya na Congo soki ebembe ya Mobutu Nzanga Mobutu bino bolé mbongo ya ba rwandais po bo humilier papa na bino pendant bitumba bunda ngo na bo jeune na na kati armée 32 ans bundi pour que non Congo est carbonaté mais Tshisekedi le traite rwandais juda de la République akaboli boka bino bolingi bozwa ebembe ya Mobutu bo pesa ngo pa traite juda oyo bo Tshisekedi akokunda ebembe wana boye bango so bosali eloko wana ebembe ya Mobutu kolamuka kokanga bino na ngongo soki bino bondimi kozwa ebembe ya Mobutu bo emilie yango wana bandeko na ngai nazotalisa bino ke mboka ezotambola bien te Kabila lelo oyo bona Kashamata abandi consultation nayebisaka bino ezala bato misusu na Congo balingaka Congo parce que po Congo eza na minere na bango bato misusu balingaka Congo pamba te bamisu poso bazana kati ya pouvoir bazolia supu ya ndakala wana ndi baolinga Congo tosala très attention Kabila za ennemi Kabila za poison pona biso ba Congolais Kabila za bombe retardée pona biso ba Congolais makambo ngana lobaka soki bandeko bazaka prudent lelo obo makambo ngo tokomi komona ekokokisama bandeko na ngai bo soutenir biso ba jeune bo soutenir biso peuple eza na façon obo ayebinanga ni na revendikaka na minute peuple congolais zangaki mutu akotelemisa mais Nzambe asungi Nzambe pungu tulendo Nzambe ya Kimbangu abimisi Bruno Mimbenga Oseya di Congo Josué Mbungu Kabuya bakulutu na ngawa ya mbona niveau ya diaspora bino pe bozana manifestation le 28 toza ko soutenir mais biso bitumbo tozo bunda ana mboka si est-ce que réalité zali eza différent na mboka mopaya kuna za mboka bapaya bo espoir kuna te bo soutenir balilenge o bazana kati ya terrain pour que to tia pression Tshisekedi akimba d'ici 2023 ba kusala ngasi intv zangu yango tosengi na bino bato bozo finga biso bo continuer ko finga bolemba pete bino pe bato bozo croire na liste na biso bolemba pete ko soutenir biso nani ngo akoki kotomba moloboko abima mutu ya mutema malamu pona bolingo ya Congo alwele biso espace poto iska tozo luka kosala point de presse nani ngo akondima azwa biso charge
il y a conférence de presse wana. Et puis tu vas projeter l'activité d'ici 2000 tu te commences à la fin de l'année l'activité il y a ma case pour la prochaine toujours départ il y a Tshisekedi pas question il faut tout bien à Tshisekedi pour avoir que tout que na élection il faut d'abord qu'on libérer Mboka Biso bande ko nangai bo pesa bilenge oyo confiance bo mona kina moyi ya kisasa ndenge bana na ba ko toka ba ko yemba bazaki déterminé au kaba jana Soweto. Ils sont toujours que non, to mobiliser les sous sensibilisation, to comme les sous ébélé, mais pour na kokoma ébélé wana, nde balobaka no pour ça la 1000 pas et banaka na 1 pas. Yango na sengi na bino, bo soutenir biso. Pour que tout le misa peuple congolais. Plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702 wana nde ko sunga biso. Yo mutoza, obi kende kopino, na zakani loko na kisasa. Ou bien dans la mbongo te na pesi bino salle yo pe ndeko moni que non ko ba journaliste poto conférence on salema message total ça peuple ba orientation pour que nos congolais nyonso abonga ma déjà numéro ezali wana komela biso okoki ko soutenir biso toza na caisse na biso déjà ça ko fonctionner ko tindela biso que non peut-être na date beaucoup ça likambo boy na ko za na mbongo te mais oyanga cotisation déjà na tindi yango wana pour que non na ma obino pe beaucoup ça na opuna et ça la quelque chose. Merci Nabino. Merci na ba maman nanga tout ya diaspora obino boso benga boso sambela pe pona ngai. Merci na bande ko nanga ya Canada. Merci na bande ko nanga boso na États-Unis na Bruxelles na Paris partout dans le monde bisika bozali obozo lembate ko bakano Bruno to ko soutenir bino na ba Océana ba Lumumba. Bruno courage na bino. Merci 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 Nzambe abatela biso et puis date ya conférence na nous topé cité tozo ça la réunion na ba maman Océan ce qui date et pesami je crois tu fait début à novembre tokoya kozonga te abo pona koyebisa bino pona point de presse obo tokotalisa na peuple congolais mobimba atelema et puis abima sima ba leader politique oba kolalisa biso pongi ya ba bébé ngana bino tokutani na mikolo ezali koya Matondo.